Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya pour la vérité. Ouzei qui salou. Vérité maquée c'est Tikana ye bisayo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre étoile tous les jours. Vérité, ezali notre étoile tous les temps. Shalom, shalom, shalom à tous les chrétiens du monde, shalom à tous les adorateurs du Christ. Dans la Bible, le dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et pourquoi pas à tous les abonnés de VMAK TV, na bosani pété, na ba femme tout, ba kunyo soulinga ka maman vérité maké c'est là polyvalente Niki 4 fois maman. Bakopé sa nzambe raison déjà na yebisa kibino eza na molikambu ya surprise te vraiment toza awa na kati ya mboka na biso ya Wambu bisika wapi bantoma na biso pe bazali batata oyo banzulukisa ba genou batata oyo bazobondela tango nyonso po ngai na yo tozwa solution ba problème toza nango lelo naza wana epa ya mosali na nzambe naza epa ya l'évangéliste George Sala Fogu de Nazaï ya papa George Sala Fogu vraiment bolanda biso bolanda ni na moto ko sola kat nesika balobi dans l'air détresse wana makomi mtelobi atinda ki kwanga te atinda ki lipate nkolo atinda ki liloba ekangola ki pe ebikisa ki liloba yango tozo kango à travers ba papa na biso bango nzamba pesi bâton ya kozwa ka biso ko beta na gauche ko beta na droite pona kozungisa biso na nzela sans plus tarder na pesi mbote na ngana batu nyonso batata nyonso basolanda biso lokola prophète Mieze maréchal babi bougie etelemaka na mai na yango moko Ashintingi Patricio papa kule lukeba pe papa Deka na bosanité wana triple, quadruple, on batata na biso, baza batata oyo bayaki na sango malamu na kati angola. Sans plus tarder, nous présenter invité nanga ya poko alelo, vraiment aza déjà wana na seki po na ebi makamtoli mitoloba et que sunga ndeko moko oyo azolanda biso. Shalom papa. Oui, shalom maman vérité makiese nakanisi zamba pambolo mingi. Amen, amen, amen. Vraiment papa na sepeli komona yo. Na yebite on nazarana bino batata na sepela makasi po ezaka na bato ba olanda biso te bonzo implice mutali boso bénéficier implice ezana on na simbi fait inabiki. Amen. OK, merci beaucoup papa toza penza na masolo na biso oyo ezotungisa bana nzambe nyonso baza partout dans le monde comme en Amérique na Asie na Océanie na Afrique eza makambo ezo perturber mémoire ya ba chrétien ebele oyo baza partout dans le monde. Mais avant de kota na sujet na biso nazo pesa bino déjà thème ya sujet na biso to lobela lelo où sont les vrais choix de Dieu. Wapi baponami ya solo ya nzambe bato yo nzambe aponi ya solo po lelo tozomona na kati ya moisson ya nzambe eza na ntoma moko te mosali moko ta kolobake nga naza choisi te nga naza apele te nga naza élite mutu nyonso alobaka ke nga nkolo abenganga nga kolo aponanga wana eza sujet na biso ya lelo mais avant tokota toko yeba liboso ko nga na yebi papa George Sala mais eza na temps mosusu na ndeko moko aza quelque part amoni karabi namoni papa kitoko boye alati pe kitoko boye na yoki ka kombo mais papa George Sala aza nani auti wapi abandi vie chrétienne na ye wapi na makola nani pe nazosangisa nyonso mba moko na anenini pe nani oyo abatiza papa George Sala. Ya mama vérité makiese premièrement nzamba pambola yo komona koyamba yo na kati ya ndako na ngai alors to na résidence na ngai ngapena na bengami na kombo ya évêque général George Sala Fogu toza na kati ya Wambo awa na mama vérité makiese oyo koyamba ngande oyo koloba awa donc nga naza pena mwana oyo ya apôtre Cephas M Fire. OK. Donc, apôtre je salue à passant papa Cephas M Fire fire. Voilà pena papa na ngai oyo pena donc na toute la ratoyo na kati ya Angola awa soki naza na papa na nga eza nde ye wana pena aza papa na nga. Amen. Mais nazwa baptême na Congo epai ya pasteur Feza Kumbi. Wana kuna papa Cephas bango azali na kambi na biso. Mwasi ni mwabla shundakanyanga nde na kozwa baptême na 1995 onga nazala baptisé
na mboka ngumba na Kinshasa des places na zone batene pour la servir Nzambe. Ok, merci beaucoup, papa. Ministère nous a qui confirmé la nini. Car papa s'efface, il m'a talindé, tout le monde a tout ça, fermissement, formation, à Tanguy, tout le monde qui a commis déjà dans ma tirité, il t'a confirmé ministère, na tout ça n'a papa Moussous. Bon, par rapport il y a temple Tozolobela, où sont les vrais choix de Dieu? Okay. Donc c'est-à-dire, quand on a les vrais choix de Dieu, Dieu comment on a premièrement nga na uskopesa tango nga la bongo la mutema donc na yeba Nzambe vers les années 93 mais na yebo zo baptême vers les années 95 les secondes na uskobana na ba apôtre Ben de Leon Makwiza na kata ya Ngumba na Kinshasa kuna na Congo nga na yebo zo baptême na 95 na bali ko servir pe Nzambe na bali ko teya na ba na 1998 Nuna nef nde na ndiko teya sango malamu na bandi na koteya wana na quartier ya to ningisaka changu wana surtout ba série wana oui ba série wana penza donc kimbanse wana na changu wana to teya ba faire bois to teya na ba train masina na mapela to teya partout na bonzangando na bonza makombo na ba bis na ba TB c'est moi qui stage na onatra mais tamu nyoso wana Nanzana avait certains frères. Mais l'église déjà, la quartier Moussou, déjà évangéliste. Mais Nazara Monanouti. Nagoté, Ananga, Nazaki, tout précédé. Le nom c'est la Nzambi. Donc les années, on a 95. Nga ba yeko confirmer ministère nanga na mboka ya Kinshasa na mboka ya Angola. Précisément na Wambo na 2014. Et puis papa na c'est parce donc banda 95 ti 2014 auto calculé donc ils ont déjà tamulaï na saki précédé. Na zako c'est la pena ta ya Nzambe ekoka pour Nzambe ko confirmation na choix na ye o ben ezandengeni. Donc mon parcours nanga ezalaki bon. Merci beaucoup nakanisa ba téléspectateurs nos bolandi makam papa lobi donc ezakaka de père na sujet na biso tozolobela. Papa lobi depuis ba ne wana nyonso azaki toujours patient azoteya na ye azosala ne nyonso na kati ya mosala Nzambe toyebi ba période wana omona na quartier déjà babenga ko pasteur évangéliste docteur mais ministère lokwa na ba confirmer te papa azaki toujours ya kozela siko to koti na sujet na biso où sont les vrais choix de Dieu papa to moni Nzambe asalaka makambo misato mpona kokokisa lotomo moto exemple to pesi na ndako nde tozaka na bana tiango na bengi mwana moko na di ke my love Emilia yaka Gloire Tamuzi yaka Lydio Tamuzi yaka baye mais bakoko yaka temba na moko lokwa baye balobi lokola mama vérité bengi biso na keli kaka oyo ke simba lutu osimbi fourchette nzoka mama bengi le makamu mususu Nzamba bengi Yami bale Nzamba opona. Autant que kotinda bino nyonso mbala moko te. Oui. Aponi na sélectionner ba oyo pona mission boeto likambo boyo nazo tinda. Yami sa tunde yango atindaka. Mais lelo papa eloko tokomi komona na kati ya moisson ya Nzambe mutu nyonso abenga mika mosali. Siko tolingi papa oyebisa biso. Comment tokoki koyeba le vrai appelé de Dieu, le vrai choix de Dieu, le vrai élu de Dieu. En tout cas, maman, vérité, ma question, nous avons toujours Nzamba pas le malam. Tant que nous avons un sujet au dozolo, mais c'est premièrement un sujet par rapport à ma cambo. Tant que nous avons les vrais choix de Dieu, bazawa et Nikolobani. Donc, on a le solo, na biso, il y a David. David Obabengi, le bien-aimé. Parce que David signifie bien-aimé. Alors, David abotamaki na libota ya Isaïe. Et libota est composé na 8 personnes. Il y a un moment où il y a Abina Dabashama na David pas à mona suka. Et le qu'on va comprendre. Période wana na Israël, Ezaki na roi Saoul. Mutazalaki roi. Donc il y a diriger Israël parce que Bible na dispensation il y a Bible toza na livre les livres Pentateuque. Donc les livres Pentateuque ce sont des livres qui ont été écrits par qui? Par Moïse. Donc c'est Moïse qui a écrit les 5 livres Pentateuque de Genèse à Deutéronome. Maintenant on va livre Pentateuque, toi on va livre historique. Autant que tu y es maintenant dans le livre historique
Tous les livres poétiques, les livres autobengi, les livres prophétiques. Alors, si on vend un livre historique, ne place où plutôt comme on est là, roi David. En période où Israël, ils ont quand même un juge. Donc Israël sont comme un juge. On a un livre historique toujours bien. Donc c'est-à-dire que Israël c'était des juges et des prophètes qui dirigeaient Israël. Alors, Israël nous ne voulons plus être encore dirigés par les juges. Donc, nous sommes maintenant dirigés par les rois, comme ça se trouve dans les autres nations. Dirigé par les prophètes et les juges. Alors, tout le monde a perdu un juge bazar. Tout le monde a Déborah, un juge. Tout le monde a qui a Jephthé, Samson, ils étaient des juges en Israël. Alors, Bible dit période où on a siko, il y a dispensation, il y a temps. Ne Bible dit une génération s'en va, une autre revient. Ne tu vois comment la période attend ba les bonnes ça dit boye ni ba droit au ba juge ba roi ba joie. Bon on appelle ça ba dim na bino malgré dim. Et outil et pas et kaka, il y a la loi telle que tout le monde n'a pas Moïse. Dim déjà, tout le monde a déjà moi mouké ba Melchisedec, ba Abraham, appelle ça ba dim n'a pas ba Melchisedec. Tout le monde te faut le quoi. Parenthèse par rapport à thème toujours parler. Donc tout ça dans le sujet. Mais la faut moi parenthèse. N'exemple lobby que ba roi, faut pas voir ba dim, ba ne place ba dim et comment confirmer. Alors et pour ça là que par rapport na tangu wana maintenant nenzambe aye ko système bango Saoul wazalaki mwana ya nani ya Kis or Kis période wana apungisa ki wazalaki bibwele nai sokotanga zone ko luka bibwele wana mbala mo zambe de ko mona sikoyo aye ko yoka kolela bana Israël. Or, na kolela bana Israël, ezaki wana demande basalaki. Or na kati demande, nzambe soit permettre ya yoki kolela na bango. Ni na soko ba les places nzambe ki ba ko pesa badi. Alors na kati pa nzambe tozana otobengi la volonté parfaite de Dieu et nous avons aussi ce que nous appelons la volonté permissive. Ce qu'on nzambe a permettre yango, mais c'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire que nzambe bi no problème ezati. Mais Bible dit période où Saoul, Nzamba est autour de Saoul le roi. A-t-il dit Samuel, parce qu'il y a une période où le roi d'Israël a travaillé, le roi d'un prophète. Parce qu'il y a une collaboration. Ne place Nzamba est révélé sur le prophète de Samuel, dit que Kené n'a ni bon d'amour, n'a poni moi na bango. Alors na poni na ne place Nzamba est au pona roi Saoul. Au roi Saoul a aussi la volonté à Nani, il y a battu, la roi a la volonté permissive. Donc volonté à battre. Amen. Au baleli panzambi. N'enzamba bi kende. Net babo atini prophète Samuel a quelque oindreye. Je vois ko oindreye a ko oindreye na autre dinga la onction fiel. Donc onction fiel eza onction ko ya kopal. Abi remplissez ce fiel pour yo sali. So le moment makambo yo okomona ngo na 1 Samuel, pardon na 1 Samuel chapitre 16. Ne place ko mona makambo yo. Abi soit ma futa na yo chango na kopal nekele ko oindreye. Alors, nous avons tout le monde et l'eau malgré ça, c'est la volonté permissive que nous avons parlé. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que Saoul n'a pas comme le choix de Dieu. Donc, à ça, il y a la volonté permissive. Il n'est pas permettre. Donc, comme on a Saoul, période où Saoul a pour ça la désobéissance. Parce que c'était pas encore. Est-ce que vous comprenez ma vérité? N'est pas ça par rapport à Sikoyo, tant que Siko Saoul a banni pour gouverner Kambi. Vous comprenez que le coup les Akish Azakina le choix d'Zambete a désobéir. À désobéir comme attend, il y a Bitumba, il y a Malek, oh, le peuple amalécite. Autant que la Bitumba, la Bible nous a dit Kende, Namboka, qu'on ne peut pas l'être, bon, mais là, Biloko Nyoso, Batu Nyoso Okutawana. Mais étant Wakei, Amoni Bangombe, Mongezaki Kitoko. Abomina esa de mission malade mais azu bangombe wana amemela opanzambe oya omoni bible soloba mieux vaut l'obéissance que les sacrifices donc ça mataka maintenant obéissance mais yesu quoi linga sepelisa nzambe on va sepelisa kaete ne nzamba lobina ye parce que tu as fait tout ce que tu as fait là yeba ba ngo continuer au sali et ko za soute donc ne place wapi akota ni confiance nani na nzambe ale nzambe maintenant na volonté parfaite na ye sikoyo tangu kwa Saoul akufi ne place nzambe ezali na même période où ezali la prophète nani prophète Samuel. Ne Bible lobi atindi siko nzambe yoka nzambe sikoyo ye moko
omoni choix na ye. Oui, mama vérité makesi. Mais na choix na ye, nzambe soit dit maintenant Saoul remplissait les cornes. Oh my God. Abi tonisa liseke. Donc liseke wana eli bobali oto mona ka loko to benga donc ina français bengo les cornes et ça liseke. Tonisa mona mafuta, siko kende na libota moko ngamoko nzambe na zona kisayo. Na recommande parce que ça choix na libota Isaïe. Ne place wapi ngai na poni mwana. Au Bible lobi tava koti na Bethléem. On a quatre à Bethléem tava koti kuna et vous savez Bethléem c'est qui film moko négligé. Et ça qui film moko donc ezanga na motina. Alors Bible lobi tava ke kuna pa Isaïe. Au Isaïe c'est qui na bana ye 8 ne totso bawana ne bandeli kuna Eliabe abinada mashama da David. Au David mwana suka ye batinda ki ye akende wapi? Akende ko la Bible na za. Siko annonciation ni son prophète soka kiti na mboka c'est que prophète on ina kata sidat ya ne loko moko ko ezo sala le prophète normalement avant la vérité prophète normalement avant la zamba prophète normalement avant la bangomba soka mona ni c'est ka ina message au message wa ina ngo c'est que ça message ya Nzambe nemba la moko aye ko inviter bampaka ma vile les ezaki Isaïe tant inviter Isaïe alors dit que Dieu m'a envoyé na kata libota na yo na sala mission moko na lingo bibisela na bana yo. Au Bible dit Isaïe abandiko bimisa bana ye. Kama siko abandiko bimisa bana ye, nemba la moko abimisi nani Eliab. Oh Eliab papa pardon, si on a wana po na mekana ko zonga muke po ba fan na biso ba téléspectateurs pe ba na Nzambe nyonso ba meka ko comprendre moi bien. Na moni penza papa tâtonné te na sujet na thème autoza ngo où sont le vrai choix de Dieu. Donc Saül azaki choix Nzambe. Alléluia. Azaki choix ya batu ngana lingi kaka sala kaka Nzambe pa lobi non na sala. Pour sala ba ngomenzalaki volonté Nzambe. Volonté parfaite Nzambe te volonté permissive. OK, merci papa, continuez dans autre zone à la génération ya lelo. Ya ne e sala par rapport que sikoyo tango lekisi Eliab. Yoka siko Elia Samuel tamatali yoka balobanena et Samuel wanaka abi que je vois que ici il y a des choix de Dieu. Alléluia. Oh my God. Abi siko awa na ona choix ya Nzamba zalia. Amen. Taba binisie ba moko nzamba bine et Samuel oyoka irim na tumime et ça va pas serviteur de Dieu. Et ça la kana katsa bilamba ya souverain sacrificateur. Yango to mona ki Aaron et la malata ki ezaki effort. On a katumime ezawana. Siko tangwa komi wana mbala moko Bible lobi Nzambe swa ebisi ke mutu wana ngai oyo abimi wana na poniete kotala aspect extérieur na yete parce que Nzambe na sala nini na tala ka mutema kotala ke ngambe na yote. Donc c'est ça qui prend ke ngambe est-ce que Samuel quelque part il y a quand ça que ngambe mona ke ngambe ye wana mais Nzambe lo yete abimi susu mona mibale ayeko bimisa nani Abinadama parle d'Inzambe dit ce n'est pas lui que moi j'ai choisi yete kakate no ngala ninga yete nemba la moko Samuel a comme na confiance mais yo tindinga jusqu'à présent ayeko tuna est-ce que bana na yo nyoso bango yenu est-ce que vous comprenez en place que les choses en train de se faire bana bango nyoso bango yenu ya bité ali yo taposani na yemo ali oui bana na bango yo ka ali bana nyoso na sabango mais nini ya wadi Alexis na 7e bana oh my God akosani mwana moko ya tika watu wako sana yo mais yo se confie pas Nzambe Nzambe soko se confie pas soko tomber à ton porter batu ba n'importe quoi singia sani boy nemba la moko na minute wana e osala ke roi papa ya David ayeba Nzambe nanga yana mwana moko onga la bosani na tinda ina Nzambe azane mwana mukie mbala moko Samuel wake nous ne commencerons plus la cérémonie ce qui mwana na salini ayete sawa komika katidi otone ko David na Nzambe mutaso boko la bibwele mais ayeko sala différence mutaso boko la bibwele ba kosanaki ayeko sala différence tika watu bako sala mais Nzambe na likolo ce qui tamone koki ya bilembe ko gama gloire au Seigneur tawa komika kambala moko na tangu wana yeko sala ke mbala moko tumime na turim et ningani tawe ningani nemba la moko alobi na yeke voici celui que moi j'ai choisi joie maintenant corne d'huile na yo corne wana liseke tondisa wana mafuta pesa nini pakola ye nemba la moko Saoul Samuel azwaki mafuta apakoli David mais tango pa pakoli David a wele lakine ko sala musala Nzambe te yo kamoka David azonga suna Nzambe est-ce que vous comprenez ma kamona ba pakoli ya mafuta la royauté mais asani abandaki na musala te yango na saki ngata na bandi musala Nzambe na ba 1994
95 wana na vanda na nazana nga presete ndenge to boni génération lelo et comme kaka oboye ne mama li kan place evangeli ya wana mo lelo makamba ba te et on sa l'église donc pour nani muntu to ba kole ka lelo musu to mwana wotaki mkongo akomika na banza kongo frère mais tant akomika na banza kongo on a docteur na archibishop la précipitation ya ngone li kamwe David ensuite c'est la papa vérité azongine sous la zamba avant c'est la confirmation ya nini ya ministère na ye ebanda donc makamne vandi wana. OK, merci beaucoup papa Melana Msoyi. Ya solo Bible lobby, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Vraiment oizo bi manam no papa soki ko pambola mutu mo rote aza quelque part maman vérité azuni la bénédiction ana photo vendre na kata makomi moni papa abimisango automatique. Atangi Bible tatangi et vendre na kata automatique ezobima. Ya solo papa tozaka na kata sujet na biso David azala ki choix ya nzambe. Siko tozonga na génération na biso ya lelo nini ozo se passer na l'église lelo. Ndemo lobi wana mususu akeka katangi Bible a maîtriser moi des passages bibliques ayemba na moko ngana za frère ngana za pasteur frère koutute ngana za pasteur ngana za apôtre ba comme peut ba apôtre de là ngana za docteur ngana za évangéliste nzambe na mabengi ete a des fois tout monde ko pe na bengi ete azana nuana zo sala nkolo na mabengi ete na na poni ete na no patindi ete ye moko aye komekotisa. C'est ça yango tozomona lelo na kati ya l'église na biso trouble et koti makasi donc tozoko non ba fidèle ba komi ko donc to komi na kati ya mbriye pa makasi to komi na kati ya mbriye ma po tozoyeba te ba frère choix baza wapi. Siko papa meka koyebisa ba téléspectateurs oyo bazolanda biso tolobeli les temps anciens lelo tozotanga ona makomi eza ba histoire te eza ba réalité ko eza ba histoire eza ba réalité oyo ba vivra na temps wana lelo na l'église na biso ba balingi lisu kozela te papa lobi ozwa kata ozeli mais lelo mutalingi lisu kozela te aye kaneka ko prier makasa lobi non ngape na komi siko papa pona bato ndenge wana conseil koko za ndeni si malango to ko déborder sur na kata sujet na biso donc batambo ngana ko pesa ngo conseil exemple ya sujet to za na moto moni David azaki ne précédé yo to za oyabi le longa na lobango boye na musala nzambe to za na ba mikolo bazali o to menga les aînés na musala nzambe to ape na ba papa na musala nzambe to za pe na bana. Donc vous comprenez, donc il faut mixer na yesika na yo tango za na mwana zela tango na yo soke koki nzamba ko sala yo ko sala ba scandalité l'évangile ozomona donc yango sona lelo omona muta pongo lika mutema lelo mona frère mo kandi melika bona 4 verset 5 verset ayeka l'église azaka ka pressé ate ya a modéré non azaka ka pressé chaba tuliboko même Jésus Christ non surtout ça maman veut dire pour ça même Jésus Christ tant azaki choix de Dieu et vous savez que na likolo il y avait les 24 veillants et les 4 êtres on va voir na tona nzambe on nzambe tangu alinga tinga ba na choix na ye pour la ponaki aponaki ange Michael pour ni nzambe aponaki même Raphaël était au bani normé aponika Jésus Christ aya ko sauver mokilo et puis Jésus tangu aya ka qui précédé Jésus Christ est envoyé dans mokilo et l'autre kwa liboso salaki azalaki nanu na tenté que ndenge za wana ya kosala ni ya kosala ba miracle wa imposer ba tulboko wa chapo ya bonde ba maladi wa multiplier ma pambisi non Jésus n'a fait pas ça Jésus ça qui a mon liboso mais Jésus premièrement parce qu'il fit le choix de Dieu et l'autre kwa liboso salama kita nzamba so ponaye sokotangi na Bible na Apocalypse chapitre 8 na verset 1er et Bible lobby il y a un silence dans le ciel environ 10 au silence c'est salamaki il y a demi-heure no bani 1 heure du temps et ça na 60 minutes 60 secondes non donc il est peu comme 1 minute oui je vois le 1 minute sur l'horizon par des c'est 30 OK alors on a 30 sur la Bible dit que ezakina kimia il y a 30 secondes environ une demi-heure donc likolo et loko ezolo mutazo va shooter makele les a shooter nenzamba lobi na kotine qui enverrai pour que le kobiki ça va tout la silence wana
ne Bible lobi Jésus Christ a tombé là qui nous savait dit papa tindanga pour ngana ki donc le temps yaki parce que le fils de choix de Dieu a wela qui n'a été et l'autre chose a luka qui n'a nous ani kitisa a luki bato ba ko travailler na ye a luki bato ba ko ça dans l'ensemble vous savez là où il y a l'unité vous savez là où il y a l'amour vous voyez que place pour moko ezali soki pour yokani malam ya nzamba osama menene yamoni Jésus tanga luki na nous bato ba ko travailler na ye ne temps expliquer ba vision au faut ça yamoni ba miracle et yaki ko na simana. Donc tout ça nous précède il y a autant de beaucoup bon mali ngamete balelo yo so mona papa no mama ko sala yo di papa na yo wana tango ya sala papa na bochaba tuliboko wana mais yo mona kaka mba mo benda ko envier papa na yo yo ni mo so kaka place na ye ne ba ça pas laisser faire oso alinga so gloire on za maso soit. Ok, merci beaucoup Papa Nakatio. Il a toujours la précipitation. Oui, la précipitation. Où est la Ezali Tomoni Jésus Azaki Nzambe. Il est devenu un homme pour soutenir un homme. Mais à comment qui motoami kitisi Azo sunga pe tata na ina musala mabaya bakepe kotambusa kiti. Quelle simplicité. Mais Azan Nzambe Azaki ne pene na kati. Azo c'est la tana. Azo la tana ye Azaki na nation mobimba memina. Oui, maman vérité. Donc mais on va mettre la kati sur le bâti. On va comprendre que le voilà Jésus c'est la tante. Si on a tanyo son attend voyez à l'ukina le bateau va travailler là. Na âge à 12 ans à qui na kata temple. Avec qu'on tourne la question pour le docteur de la loi. Mais Yazaki Nzambe. Mais Yazaki Nzambe. Après par après 18 ans sous Jésus Christ à Kewa. À quel désert? Na désert donc na âge à 18 ans Jésus ça 18 ans na désert. Neta voyez comment na âge à 30 ans tant on côté Michel il y a 40 jours. Ne place maintenant Jésus, Tanyo Sonaki dans la salle dans 30 ans mobima. 30 ans à Zozela. À Zozela mission oye fois ça là. Neta au 30 ko kaki mamoka telemi, a dit que l'esprit du Père est sur moi. So tang dans Luc chapitre 4. Ne kuna bi riso qui na soma qui a dit que l'esprit du Père est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont opiné wana ça derrière batunyo so na serviteur na ye, ala ba matie batunyo so ba ofu pasala musala. L'esprit serait sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libre les opprimés et pour publier une année de la grâce du Seigneur. Pendant combien de temps? 30 ans. Nakati malobati ça peut lengue moko. Pendant que l'autre bandoto kala na bomwana ni nyonso. O babengi Joseph. A l'autre tina âge à 17 ans. Là ce moment qui va torturer ya qui va déconner va boire qui va te mais malgré que l'autre bien que l'autre bandoto plutôt bien que l'autre bandoto wana ami binisi eta lo dit nga prophète. Banda le longa la commis prophète. Bisa kolino soye kokokisa mati Joseph a kokisi 30 ans na Égypte. Yangoana. Oui, au terme de âge à maturité. Oui, âge à maturité. A wela quitté, a précipita quitté, a zaki toujours à Zozela. A Zolota bandoto na Zozela temps. Et ça li kamba kozela temps. Papa siko lo mosu na lina tout na papa. To solo na siko. Papa na yebi ba église yané 91, 90, 91, 92, 93, 94. Ba église ba né wana sérieux wana ba période wana yebi tozo kanga ba saki ya midema. Midema ba ndeko ba yebi ba farine yondo c'est la mapa na kala. Midema yango to tsaka ba tol yango to clôturaka. Ba né wana Saint-Esprit azalaki en action na ndemo terrible. Synthétiser ezalaki te Kita rezala kite, drum ezala kite. Wana tozaka na Yesu azali awa munda. Louange kaka tokolanda Yesu. Mais Saint-Esprit azala ki en action zo agir. Papa nga naza témoin ya makambo na so mona na quartier église na so ba ndoki ba okuya. Ndoki pena kweni alobi ke na kokite moto ya groupe de wana ba groupe de prière d'église te. Moto ya groupe de prière wana leki makasi. Mais papa, quand la génération, les lots autosali, dans le 21e siècle, l'église a comme si Saint-Esprit a agir les sauter. Noki, a trouvé lien, demeure, il y a paix, il y a quoi agir et ça n'a qu'à l'église. Noki, a contacté dans le département, a c'est une intercession, a la dernière dame, Noki a fait partenaire, Noki a fait pasteur, donc au moins la carte église dans le département, tout Noki a zawana. Mais pourquoi on attend Saint-Esprit, a zané sous Tessia Kenda, Saint-Esprit a agir, mais si on a agir, c'est pour la vie du péché. Donc, on a évité papa, mais quand on peut expliquer ça. Merci, maman, vérité. Nous sommes tous les awa. Au moins, le problème est que nous avons un thème de où sont les choix de Dieu?
où sont les vrais choix de l'Éternel ou les choix, les choix de Dieu. Amen. Problème est ça, au moins il y a un scandale sur l'église, l'église est commis, le go là-bas, l'église est commis, le go là, misika ya bandoki, ou bazo ko vendre là par rapport à l'île, kasi par rapport il y a précipitation. Il y a un mususu nzamba bengi yo. Abengi yo, tant mususu yo ministère na yo e ko za confirmer na 2030. Mais tellement yo zo mona que ah papa na évêque général Georges akenda kapoto. On tena akenda kapoto na tant so éviter que papa évêque général Georges ateka kana pas ça pe ba business na ye. Ne tout monde apôtre Paul, il fait un businessman. Alors ko teka ba tante na ye, donc c'est-à-dire que tant ateki ba tante na moi biloko na zo sala na zo teka ma zo commercialiser mo, ozo comprendre que azo pe ko vivre. Mais yo ko mona souci parce que comme koto na mutema. Il va jouer que na évêque ndeka ke na kapoto wana c'est mbongo mabunza. Non non non, papa soko bandi église pona likambo ya mabunza oko shishia ndimso to bana portugais oko souffrir oko bamba pantalon. Amen. Donc c'est-à-dire il y a pas biloko wana ezo ya pona ba précipitation tant on dit que papa soto mazo pese gloire. Ale muntu aza pressé. Oh nzamba ponier dans son avant ça n'est pas choix de l'Éternel. Neka Bible le dit par ta faute tu perdras ton héritage. La position on doit perdre héritage. Il y a pas son monde à muntu azuka appelle mbamba. Negeza bebuka lelo lama lelo on a kati ya Israël mwana mpate Bible lobi ke bana ko lia ye ya roti mwana mpate bazolia ya soupe te yeli ko lobani roti biloko oyo donc na roti lobi ke mwana mpate o balexi na moto batumi mwana mpate ya ina ne faut lia ya moto bana ko lia ya soupe te soupe leko bani pressé précipitation mutabandika ka lelo ka ye ma yo susine ça OK ba l'église autre ça bord na biso dans l'église ça tellement bien bord papa quelle abomination église Jésus a couvert les coulous mutabandika bien au bord les bêtes à bord na biso non église ça bord des églises et ça corps de Jésus Christ place pas bazo so lobiko ale muto bongo tango ça dans la condition makansi na yo eza wana ta peut-être obana ko jalouser papa na yo obana ko envier père na yo bon quand tu tombes dans l'église wana ndezala ekotambola malamu église wana ko comprendre ekozala mbuyate église wana ko comprendre mo santa kozala te parce que eloko yo bandi yango eke nzambe nalo lobi tango na le kokite marko ko zalo pe le choix de mais force la paix tango nzambe so ki tango nzambe ko ndio na David nzambe so ka peso mandat o comprendre que église wana papa église wapi papa vérité église au wapi au lelo au bandoki baba ko fandela au moins l'église des réveils par l'église ba groupe de prière oui on a raison de lobby ba c'est là ba groupe de prière papa au lobby père ma mwana za ya solo et surtout ngala lobango muto arata ko servir nzambe ni rena sele na Congo aye ko sele nzambe na ngola vie chrétienne ya Congo na ngolé ça différent makasi donc ngala lobango lelo même dans une internation na tambola ba Paris na tambola mbokebele na tambola Espagne na tambola ba Portugal faut jour to bana extension il y a 4 de victoire na kati mboka Kinshasa parce que série wana il y a ba groupe de prière bana bazaki na baboto si pas ba papa na bango beaucoup ba pesa ye modération l'église papa pena fa fio mona ye papa fa tala ye ke mono yo et si akoki mais les lots d'église na biso il y a et quand on a ba problème pour ani église comme le la tombola lelo yanga ya sika buka lelo ye yaka e pana na ndeto mona ka tombola ko ba oteka papa na kati ba beta salika de mo na na yaki pa ya opianga chez kasi ama mtu soga mama vérité mtu ayeka ka lelo alors on a fait comme il y a des versets autre ne beta ma borne na biso l'église a bongo bando ki ba kofanda na ko fanda yo ma tuko lo ba l'église ko ba tombola buka lelo yaka ya sika yaka lo ba tu ba mo wela ba ndinyango bandinyango ta ba keneka kuna mbala moko sans pourtant avant nanu ayo kata enseignement mbala moko lo ba précipitation zani teya biso mbango ba pese mate ya mbango siko mutu abongo o ba pese mbango o yebi te pe côté nini ya uti mais quand les alaka pour ba église ya auto bengi ma groupe de prière mutu longwe l'église a ye kotoyo parfois les alaka ko mona ena lettre mais le ba mona na soute discipline dans l'église de l'église c'est ça que aujourd'hui l'église et perdre ba makambu nyonso wana po ani nzoto e côté belé na kati église sentiment côté belé na kati église ya moni bandoki ba omona ke église abongo pe bolingo ezate o le kobunda o zona koswana o kowelana o makambe belé kana bandoki osani bandoki ba profiter ba bandoki ba luga place abongo place ba discussion ça place kobundana place koswana kotongana surtout ya kotongana o ezwa en plein na kati ba église. Vous imaginez que et place abongo ni mosanta kosata
c'est les églises locales. Mais nous avons une église qui est l'église universelle. L'église universelle, c'est le corps de Jésus. Oui, il faut souffrir ça au centre de donc ce n'est pas toutes les églises. Non, il y a aussi des églises où pasteur akoki kozala pas pele ya nzambe aza pe choix ya nzambe aza pe eli ya nzambe mais papa koti pe na moso bi nzambe tanga pe sa vision apé sa provision oui puisque bon ça na nzambe tanga koti pe sur les champs azokoka ko maîtriser ba fidélité formation ezakate biso tozolobela le temps passé tozolobela pe temps elelo ba temps wana to mona to ba ko mona premier affermissement, deuxième affermissement, troisième, la mati, il y a le premier disciple là. On m'a dit, donc oui, aux suites, aux vendre penza na Bible, donc aux vendre dans l'enseignement. Mais les lots comme si, ça dans l'ensemble, vous avez attendre à former. Disciple, l'église, de formation, ça t'est pas le lot ce qu'il va dire que papa Georges ça la fogo. Azala souté la camp de Victor, il y a des gens qui sont là, les bandes mingi, ou ça l'appelle Europe déjà une semaine passée, des gens qui sont là, obi qui n'a qu'à faire ce pour une année. Tant que vous avez succédé à jouer rôle local à papa Georges, azalate, donc il va papa pour lui sous pour former pour l'année. Non, il faut même ça que, bon, d'un côté formation, nous avons des réalités. Parce que ce total, il a Matthieu chapitre 28, verset 19, qu'on a Bible Zoloba, à l'effet de toutes les nations, les disciples, ça c'est la mission de l'église, ça c'est la mission de choix de Dieu, au bâton Zambapona. À l'effet, donc l'église doit faire des disciples. Papa, Ngai, dans la Moussa Zambapona, Moko et Angola, nazana bana ope to bana ba fermissement bamfupe ba kenda ulo bana na groupe oyo bakei mais yango bete sakite na lemba na bana o biso le yoto ne ba ko bimisa parce que une église qui ne forme pas les églises zo koluka malheur nango au Bible lobi il y a pas de succès sans successeur il y a pas de successeur sans formation. Donc c'est-à-dire que nous formons ngana na bimisi bana na bana ngali lo na zo toute la tolo lo ngana boko sala tout comme na ko sate parce que ngana c'est évangéliste na ministère évangélique mais à évêque et à un surveillant général et à un parce que dans la carte armée en Zambie donc c'est-à-dire forme ça ka moto osomona donc to zapela bana to formé na bana na formé papa divorce na zui mwana moko oyo azalaki pena meni munene nzamba kwa papa divorce na salue place en passant osoma to ala bana la Charles wana zaki mutabituma ba film mais ayena kati plus place à la PC monte nzamba pa Charles Kalamba na formé bana wana ngane na kepoto batu batike l'église za bana wana ba voter ya kitoko do somo moni bango surtout Charles awote ala papa na ye osomona otali mwana wana de ko sa wa docteur. Nous sommes toujours formés, donc l'église faut passer par temps il y a former ban et puis ban en opé ba miti kaka na sema kolo na bango po ba papa sani ba former bango ko ça la présenté ko contredire papa na yote yo moko ko ça na souci wana donc biso pena nous avons kala to mona ke zaki bongo mona mutaye next biso na kongo to wana nzamba pamula papa nanga si molemba ben le nzamba biso to bana ba fermissement to bana to super fermissement la fermissement est libre bani osomona et qu'est-ce qu'un disciple to ya ba disciple donc la fermissement c'est prendre quelque chose qui est faible pour le faire devenir fort. Un disciple c'est quelqu'un qui suit sous la direction de son maître to le même disciple to matimba la moko to komi ba obake ba fermisseur to ba disciple to le même disciple to komi ba gagner d'âme mais que ça va bien gagner évangéliste parce que moi j'ai l'évangéliste pour le médecin to le même évangéliste voilà na donc il était tant que so ba gagner d'âme. Voilà déjà, papa n'a pas de évangéliste, mais le ministère n'a pas confirmé dans l'Israël. En 2014, dans le parcours, on a bandé 95, 2017, nous avons calculé combien? Plus de 20 ans, plus de 30 ans. Oh, tout ça, pourquoi? Parce que tout ça qui ne formait pas Batumoko, allez, on peut plus sauver le lot de former. Donc, sur les églises formées, et après l'église formée. Donc, ils ont dans l'église formée. Mais sur l'évangile, sur le premier, donc l'action de Bananzambe, sur les simples du cœur.
Aujourd'hui, nous avons une formation, nous pouvons te donner les formations. Ok. Merci beaucoup, nos téléspectateurs. Merci beaucoup, ma maman chérie, Raquel Eblesi, Christophe, d'ici présent à Paris, na papa Nanga et Christophe, Bambo Tebele. Merci beaucoup, na Libota Nyonso, il y a consolation des familles, na Kuka, et puis Mbote Mingi, et pas, il y a papa Nanga, apôtre Hippolyte Ndeka, na Bana Nyonso, il y a Morija, vraiment Bambo Tebele, Mbote, na papa JP Pembele. Papa JP Pembele, il y a eu Papa JP Pembele, même 10 000 fois répété. Papa JP Pembele, Bolamou Elekebele, Papa JP Pembele, il n'y a pas à moi, toujours, il y a notre papa Georges Sala Fogo. Papa, comme il y a besoin d'un sou, papa, tu chité pour Olobi et Pélé, on va t'apporter la syllabis. Il va souffrir les causes à l'île, il va téléspectateur, la vision se passe dans la biso, par rapport au pays à Stigé, la biso, autorité pour lever là, où sont les vrais choix de Dieu. Bon, il va souffrir les Sagabouye, premièrement, la CPL, maman vérité, ma qui est, Zamba Pamboulayo, pour nous salam malamu, il y a du sol de l'eau, Namboka Wambo. Zamba Pamboulou mingi. Alors, il va y souffrir les Sagabouye, pour la choix en Zambé, mon imouto a choix en Zambé, à Fossarane, à Tirti. Tout ça pour diaboliser Batou. Donc quand quelqu'un il a reçu son appel, il est le choix de Dieu, tout le monde va choisir Nzambé, va s'épeler, va trouver la Jérémie. Moi je t'avais choisi même pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Moi je l'avais connu, je l'avais consacré. Un choix de Dieu, Nzamba Ponaraye, a consacré, a Sala Kapé Makamboza, il y a miné la force à rater. A Bonda Batomala, Babiki, a force, a Bonda Batomala, Koufa, a Sekui, a Salaboye, et Simba. Donc quand tu es dans la lignée des choix de Dieu, on continue à forcer le côté parce que Nzambé, Sokabeni Moutou, Soukanawa Peshio Mission, a Kopesa Yo Provision, Moïse Wana, bien aimé dans le cinéma, Kambo Basala, ce que ça qui n'attend Lelo, bien aimé dans le cinéma, Moïse, Baba Ngama, Moutazo Kotsa Liboka, il s'appelle l'être béni, parce qu'il vit les choix de Dieu. On s'en va pour Naka, tu vas passer un peu de temps, comme un choix, papa, n'a qu'un choix, tu vas là. Donc j'ai beaucoup à dire, mais l'on a vu Sabino Bandeko, Totika, au diabolisé, au bazar, choix. Bible le dit, nous avons, il y a plusieurs appelés, mais il y a Pédéli. Le lit, il est classé dans les choix de Dieu. À force à cater, à Salabo de Simba, soit de Dieu à Technique Ngouba, Eko Simba, soit de Dieu, à moi, je papier au Yaya, et ma papier Zanatina, ça va casser, ça va mettre ta, à mes ambassades, ma visa, papa. Et vous imaginez un choix de l'eau, la force à cater. Papa n'a pas cacao, n'a joué, cassé à pas moyo, n'a pas de petit ta, n'a pas de ambassade, n'a pas de visa. Mais pourquoi? Parce que ça, ce sont les chefs de Dieu, sont fait par des récompenses. Donc quand tu es un choix de Dieu, tu ne forceras jamais Totika, qu'on diabolise Basala Nzambe. Tika Mosala Nzambe, on a soka Zamabe, Mouta pousse à la pembeni na ye. Tant qu'on pousse à la pembeni na ye, yé bon soka découvrir qu'à Zamabe, ah, Nzamba sur le koum. Mais tant yo, on va d'abord décourager Moutouana, à pousse à la pembeni à Moutouana. Yo sont déjà placé en Nzambe. Tika Mouta pousse à la pembeni à Moutou à découvrir. Donc, et là, on va comprendre qu'il y a des choix de Dieu, mais Nani Oyo Aza, vrai choix en Nzambe. Amen. Vraiment, message qu'ils ont mérité l'acclamation, ils ont mérité l'acclamation. Comme Colomb Abisso Azwa le coup, les grands vainqueurs du Golgotha. Vraiment, message Oyo, Sungi Batebele, édifier ma Botebele, instruire ma Botebele, et corriger ma Botebele, vraiment, et enseigner Bisso Lissousou. Vraiment, ma Pambolaka supériorité, pour nous, que je l'ai supérieur, ma Pambolaka été, et Bongi Saminena, Isaac, à bénir Jacob, ma Pambolaka supériorité, Nalobikaka, Kolo Abaki Sebele, et pas mon salé, Georges Salafogo. C'est la première fois que papa na yo ka une église koloba mais babilo pa bimisi andeka na lobby et belé ba poster lango ba syllabis vraiment magie Aruna magie Aruna ko précipiter tes zélata na yo na monika tino poso bimisa babilo ko ba to abi pa rosa pasteur mais zélata ya Nzambe ko précipiter tante bébé Joyce allégresse wana mon fils unique moi na ana zo bimisa babilo ko Bamsou va déjà prophète, Bamsou va pasteur. Pour précipiter, tenter quelque chose, moi, je suis Joyce, c'est là que Nzambe. Na pesimbote na sima caméra, moto ya subi sur la image impeccable, immortel Kabemba, vraiment, Babo Tebele Sikozali.
tozana na Luanda te ezana dash moko ezolo makaka to e tourisme te to e tourisme te donc to ye musala ya Nzambe Nzamba pambola bana Nzambe nyonso partout bazali Nzamba pambola bandeko na ngani ya Camp da Victoria et ya mabor bisika pi papa Cephas Mfaya azali Camp da Victoria mobimba bisika pi papa na George Isala pi azokamba bambote belé bino nyonso vraiment bobo sanate bo s'abonner na chaîne na bino VMake TV VMake TV Nzamba pambola bana Nzambe nyonso partout boza bateau bomesana ko gumba mela l'Éternel Dieu des armées bateau bomesana ko tombola le créateur du ciel et la terre bateau bomesana ko kumisa Jésus Christ de Nazareth le grand vainqueur du Golgotha tika Nzambe apambola bino bo s'abonner na VMake TV pe bobo sanate bakopesa Nzambe raison na kozanga bateau na ko remercier te pour ba soutenir quand même le ministère na nga ya liboso papa Zeno Ezape papa Zeno Nzamba pambola yo place ozali na yebi ke Nzambe na ngai amona yo na mboka wambo zo salela Nzambe tika Nzamba batela yo et puis na zapi na bani belé ya Camp de Victoria papa Charles bazé belé ba papa Gilva bazé belé donc ba papa dévotion na ni otanga ba nyonso et koleke belé na remercier pe na Paris ya na batu mo ba yambanga na mama Nasi do yepe na mutu alamba afunga na liaka yambanga na bolingo nyonso Nzamba pambola na mobali papa Jean Paul na bana nga ba sosa le mobali ya mama Olga na Paris wana penza yeso ngoli ntaba malamu na kati ya Paris okepa na ye oliango alors na zape na belle sœur na mama Hortense Nzamba pambola bambote no yangoyo mwana kazi na Patrick Nzamba pambola na mwasi no Blanche Nzamba pambola bino boze belé tellement na Paris wana so ali otanga donc mama Leki ya Blanche Nzamba pambola yo et bongo na pamboli mwana ngai liboso juin Nzamba pambola yo o babengi na koma Jean Paul na pamboli mwana ngami balé winner na pamboli winner yetu zakine na Paris Nzamba pambola pe mwana ngatu zoni malamu na pamboli mwana nga Cassia na pamboli mwana nga moko na zane Julia mwana nga mwasi mususu Kennedy donc vous tous na pamboli na koki kokosa na mutu moko te waso na bosa lié wana donc ezali kwa sali misumu munene wana na benga kaye grand prêtre mère wana donc mère de mère donc il y a puis l'homme talamba fufunga pona moi libumu moi matamo donc zo mona ye sali ayo yangona le sako mama aimé sala fogu Amelia Nzamba pambolo mingi na kanisi yangona pe na pesi mbote na basali no Nzambe ya wambo ba Nzambe no wambo Nzamba pambola bino mingi numéro nangeza 927 97 08 25 numéro nangeza 927 97 08 25 Pasteur Emmanuel Nzamba pambola yo kuna na kati ya Paris place ozali Nzamba pambola yo papa Emmanuel na sepela kino makasi na Mateo dia kiso na Paris Nzamba pambola bino. Merci beaucoup mon papa bato boyo kaka bolanda ka émission à 100% bon Nzambe pe dialogue des sages pour mon na générique na ngai o ebeta kawana vérité makese mwana papa Zeno vuluba peza mon papa Zeno bisiko za na RDC Congo na Zaire bambote belé papa bola moleke belé papa ya zwinga banda bo mwana ti donc na consomma ebele kati nanga se Zeno peza pe vuluba mon papa bambote belé ciao ciao ciao